Matondo mingi bande ko balandia epai ni pai bana banson balandia Congo démocratique baye balangwa pe bondimo malaka moye malikambo tokobaka tango isote solo di babala boli kilongoli ya biso na bino malikambo lidziba ya boyebi malikambo zali po bengani boyinga okati ya bongoli ya biso na bino litomba ya biso ya katango isote solo moto indo ajonga na ngwendeli ya ye lokola moboko lokola mokokoli lokola ndoto e baye banso bakozelaka pona kokamata kambera pe balabala ya buliki okatikati liye yango tokolemba kate kotuna bili botondi pambati bokozaka miki ya bolandi biso na bokebi pe na angele iso tokozalaka tango iso mokolo yenga ye pe mokolo ya ibale na tango ya bula mukilongoli ya biso na bino na mokobi mosala ya mobunko tokamalibwa na tuku ibale na moko nesongi nzila fumukusu kiambu nzala panda na ngola tokolobaka tango iso ete chakumo ye akotika kabana na ye na bombu te etumbali ye ya tongo ya medipe ya pokwa ezali ete moto moindo ajonga mokonzi okati ya mabelemi ya ye ezali bongo be mama likambo fumu yengi kino matondo mingi ndeko molopo elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bazoni liloba ya elikia ya bolamusi ya kozongisa bongo ya moto moindo esike ezali pe esike esengeli ya mboto kota na motu na moko be ekumbi biso boso bwa bino na boto siso matondo mingi moto moindo azala na elikia ete azali moto lokola bato baso kasi eloko asengeli koyeba makasi azala na elikia ya goigoi te na boyinga te ete mokolo moko mbula ekonoka ya mbongo ebando kwesa mbongo to pe lokola masolo mosusu toyokaka mbula enoki mbisi eutaka likolo ekokweya balongola wana na bongo na bango moto mwindo ayeba malamu akambemi na tata kele likolo na se po na bomoi na ye moto moindo e na mutu na ye esengeli akambema pe kaka na tata kele likolo na se na bongo abanda komilinga ye moindo ayebaka ete ndenge tozali bayindo eza lolenge mibale ya komiyebela bondeko na biso lolenge ya yambo eza lokola bazwi mbuma ya safu to mbuma ya avoka to mbuma ya manga to pe mbuma lilala baloni na mabele tangu nzete ya safu wana eboti to nzete ya manga wana eboti to nzete ya malala wana eboti to nzete ya avoka wana eboti ba avoka ebele eboti basafu ebele eboti bamanga ebele eboti malala ebele alors bato bakolia basafu o bakolia bavoka bakolia malala bambuma soki baloni yango lisusu ekobimisa lisusu banzete ebele elingi koloba te ete mpo na omoni nzete oyo mosusu oyo eboti nsima to mbuma ya avoka to ya safu oloba ete toza bomoko te po pamba te nga naza nzete to nazolia nzete oyo to nazolia nzete oyo soki oyebi lisolo ya banzete yango nde koyeba ete omoni baavoka oyo bauti bango nyonso na avoka moko yango na baza sorte moko omoni safu oyo po basafu eza lolenge ebele safu ya kitoko ezali ya ngai ezali ya mike ezali ya minene ezali soki oloni mbuma ya safu ya minene ekobanda kobota kaka basafu wana ya minene soki oloni ya kitoko ya eza mwa ndelo boye ekobota kaka bao wana soki po oloni safu ya ngai ekobanda kobota kaka ya ngai yango ezolimbola ete mundele ndenge aza mundele po aza mutu aza sorte na ye soki totie bango baza lokola neti safu ya ngai
biso safu ya kitoko. Alors biso ba yinde te bakatende to ya safu yinda wana ya kitoko wana. To uti na koko moko. Oya biso. Bango pe mindele baza safu na bango. Na baye basali baza na domaine agricole, basali agronomie, bakoki kolimbola mala, bakoki koyeba dikambo babengaka greffage. Ce qui veut dire okozwa safu ya ngai. O greffe ye na safu ya kitoko. Akobota. Moko kozwa safu te o greffe ye na lilala. Osomona. Po esika bato basalelaka confusion makasi balobi te non soko kati makila ya mundele na makila ya mutu mwindu ekokani. Te ekokani te. Makila ya mundele na mutu mwindu po bazozwaka couleur rouge. Te toza par groupe. Soki mundele wana aza bozane groupe moko te. Te incompatibilité kozala. Espèce humaine ezali, espèce pe mususu animal ezali. Mutuna makaku bakobota te. Osomona. Lolenge wana na greffage safu na malala bakobota te. Me baza banzete. Omoni. Mais lilala ya citronnier lokola baza ba espèce moko malala. Citronnier na oranger okoki ko greffer yango. Lokola pe mandarinier okoki pe ko greffer yango. Donc lolenge wana. Donc mutu mwindu na mundele bakoki kobota. Mais bakobota race intermédiaire. Oye kozala entre mundele na mutu mwindu. Aza ni mundele ni mutu mwindu. Yango na babengi bango ba melâtre. To ba meti to métis. Lolenge wana. Siko lolenge ya mibale. Mutu mwindu singela yeba te entre biso bayindo. Toza lokolo zwi nzete moko a pondu. Eza mulayi. O morcelé yango. O katikati yango biteni. Oloni yango. Eteni neteni akobimisa nzete na ye. Ya nzete a pondu. Na manioko na ye. Est-ce que lokola ye aboti kuna nzete? Ye kuna pa aboti nzete okabola bango? Te, baza sorte moko. Soki eza manioko ya sukali. Soki eza bololo ya bololo. Omoni? Lolenge wana tosengeli toyebana ke mindele bayebeli bongo ke bango babotana na ndenge bauta na bakoko na bango. Baasiatique pe babotana ndenge bauta na bakoko na bango, barabe pe lokola. Biso pe bayindo esengeli toyebela bongo. Soki tozali safu ya kitoko wana biso bayindo biso nyonso tolingana po touti na koko moko koko nzala mpanda na koko kiteleke nambo. Mindele bakolingana bango na bango pe po bauti na damu na bango na Eva na bango. Langi ya mosaka pe bakolingana bango na bango po bauti na izanangi na izanami na bango. Barabe pe ndenge bauteli epai ya Abraham na Agar na bango. Bongo. Sikoyo mutu mwindu esengeli ayeba ete tango bakeli mokili. Nzambe aza bolingo. Pono vivre yo mutu. Ozala na mokili. O vivre malamu. Nzambe apesi yo bomoi. Ya nzoto na ya molimo. Me po nzoto ya mosuni a vivre malamu esengeli alia. Esengeli amela mai pe esengeli apema mopepe. Sikoyo pona olia bilei okozwela wapi. Tala na mabele okomona sorte nyonso ya milona eboteli na mabele na yo. Sorte nyonso ya milona. Soko kolia misuni sorte nyonso ya misuni batieli yo yango na mabele na yo. Okolia mbuma sorte nyonso ya mbuma batieli yo na mabele na yo. Donc wana tokei netenyo wana. Parce que okomela mai. Na mabele na yo batieli yo pe mai yo komela. Ezaka na mabele na yo. Lokola pe okopema mopepe. Mopepe pe batieli yo na mabele na yo. Donc nesika yo mutu mwindu ozali oza na mopepe na yo. Oza na mai na yo. Oza pe na mabele na yo. E na mabele à part milona. À part parce que milona bomona banzete toutes sortes. Ezala ba ya minene ezala ya mike. Soki tolobi nyama bomona pe toutes sortes. Sikoyo mutu nzoto oyo
yoka naissance ya science parce que faut ça la bokeseni bwania na mayele eza biloko mibale bwania na mayele bwania na français babengi sagesse mayele nde intelligence alors sagesse elakisaka munene ya mutu na mayematali makanisi na koloba na kososola wana sagesse kasi mayele ya mutu nde eza neteni ya kokela création eza na intelligence sagesse aza na raisonnement c'est ainsi mutu areflechisaka na intelligence na ye mais araisonnaka na sagesse na ye ozomona sikoyo esengeli bato boyo bakosala part des choses ntango oza koreflechir oza koraisonne mémoire na yo azokende koluka na eteni oyo ezali matériel eloko nini na eloko nini tanto question bapozaki yo na science na nini tout ça wana ozoreflechir mpo na récupérer lisolo yango esika eza ou bien dimension yango ou bien nini ou bien nini mais na raisonnement eza par exemple bato babundi bato bayeli yo problème obandi koraisonne na kokatela yango ndenge nini na kosala ndenge nini mpo mutu soit na pese raison wana eza réflexion te wana eza raisonnement bwania yango wana mboka na biso mpo nekende liboso to raisonne sikoyo raisonnement asungaka réflexion asungaka intelligence parce que raisonnement eza na âme réflexion eza na esprit donc intelligence eza na esprit sagesse eza na âme œuvre nde eza na nzoto oyo alors nzoto oyo lokola eza limité aza limité na charge oyo azomema kolandela poids na ye soki par exemple nazo peser 100 kg soki par exemple namelaka mai 5 litres par jour soki nazali na quantité ya makila par exemple 4 litres na nzoto na ngai ou 6 litres na nzoto na nga soki misu na ngai emonaka na distance par exemple il y a 100 ou 200 mètres, to 1 km, ça dépend. Ce qui énergie na zana yango, et koki ko supporter, ko tambola na ngai, soit na tambola banda tongo ti midi, to tipo kwa sans repos, ça dépend de la capacité au bacheli mutu. Donc, biloko nyonso na nzota musuneza limité. C'est ainsi que loko les a limités. Mutu siko ya lukaka soutien ya nature pour akende kokende au-delà yango na bandeli nanu nini soka okoka komema kilo wana te abengi ndeko ne mutu asala nini asunga ye ozomona parce que lekindelo oyo yaza nango place ya limité soko omemi poids par exemple 10 kilo loboko elembi te okoloba na mutu te ke sunganga po yo moko koyi komema na yo omoni ti mutu akomaki na niveau amemi mwana na loboko loboko ezolemba asali nini ne bandeli aluki basinga ati mwana na mokongo sikoyo ntango ati mwana na mokongo asimbi mwana nanu boye maboko elembi aluki singa esunga ye nde akangi mwana na singa mpo avandisa ye na mokongo comme ça maboko ezala libre ya kotambola to ya kosala mosala mosusu do singa oyo ekangi mwana aza mosungi me singa wana azweli yango wapi na nature na banzete oyo amoni ke nzete wana esalaka singa me soki akangi mwana zoki akotala lokola mwana azoki siko fona sala nini ifona kela susu protection ya mwana esika nakangeli singa akoconsulte kaka na kati ya nature mbala mosusu azwi nzete ya etabe yango wana sikoyo akosala lokola protection akangi mwana alatisi yango mwana nsima azwi singa akangi sikoyo soki azwaki singa ezalaki makasi akoki kozwa singa ya mpunga
ozomona soit yango kaka etabe nzete na ye wana alukeli yango lolenge sala te akanga mwana po mwana zoka te. Donc mutu na ba difficulté azokutana nango azokende na kati ya nature azosala l'intelligence na ye po akoka kokende kokela oyo azali na yango posa. Et wana azali na yango posa akozwela yango epai mosusu te tout autour na ye batieli ye yango na mabele na ye. Ozomona sikoyo poso wana etabe yo utiliser ya nzete etabe ozweli yango wapi kaka na mabele na yo te. Lolenge wana mutu tango imitaki grotte parce que grotte ezali ndaku ya yambo mutu alala tango imite grotte nde ye pa ke kokela ndaku na ye bandaku ya ebandeli ezalaki na forme kaka pe ya grotte kaka sima nde na mayele mutu abandi komodifie malembe ti asali bandaku na balolenge nyonso oyo asaleli ti évolution ye kosalema bongo. Donc yeba malamu relation na yo na nzambe na yo ezali symboliser na biloko mibale. Ozali propriétaire ya mabele na yo wana oza na relation na nzambe na yo. Oyebi kopelisa moto ozali na relation na nzambe na yo parce que moto yende mutu azosala fonctionnement ya monde moto donc moi. C'est ainsi que transformation nyonso élément primaire ezali moi ye apesaka azotindika biloko na état liquide soki azwi état solide amemi yo na état liquide amemi yo na état gazé. Malili parce que contraire ya moto sikoyo azozwa na état gazé azoya na état liquide aye na état solide. C'est ainsi libende soko chauffer yango okomisi yango liquide okoki kotia yango na moule oyo pesi yango forme il faut refroidir ye azonga na état solide kouta na état liquide aye na état solide azwi forme. Soki balobi faut battre le fer quand il est chaud bososoli ya bato elingi koloba ni forgeron ko battre elingi koloba kobeta soko lingo beta libende opesa ye forme ezali tango tie na moto ateli tango ateli wana aza motane aza na état ya kolemba akondima marteau mpono opesa ye forme alors otie likolo en clim opesi ye forme soki amikomeli malili akomi bongo atikali bongo. Lolenge wana bakoko na biso basalelaki mabele na biso oyo epesaki bango bomoi. Sikoyo tango mundela ye abotoli biso moto abotoli biso mabele omoni sika to se retrouver na zéro. Esika bozomonela ke mayele ya mutu mwindo zokoka kokela te parce que mayele ezali mais oza interdit ya kokota lisusu na mabele na yo. Totikali kaka na technologie esika bakoko basukiselaki tozokoka kutu kokende musika te bakoko basalaki maboka mais libende kutu bakoko basalaki yo zokoka suko sala ngo te po ozopelisa lisusu moto te oyebi suko lamba mabende te po ozopelisa moto te moto oyo ozosalela lelo eza moto ya mundele omoni. Donc esengeli tosala makasi tozonga topelisa lisusu moto na biso ndenge bakoko na biso bapelisaki e moto wana eza na tina botala nanu na jeux olympique hein? Na jeux olympique moto wana yango wana kaka place nyonso jeux olympique ezali bakendo zwaka moto oyo ya ebandeli wana epela na ebandeli oke kozwa flamme wana yango kokende nango na biteni nyonso parce que moto eza nécessaire. Matondo mingi nesongi nzila bande kwandi epai ne epai kwanda biso na angere mikanda pe mituna na bino ekomele biso pambate azai na makokiso ya kopesa biyano litomba bola musi moto moindo pe kopesa mpifuli ya ye ya fongola pona kozongisa bo moto liye sike sengeki pe longo banaki nesongi nzila mate ya mabino bwania mayele bozindo ya bino ekokumba biso na mokili mosusu ya kokanisa epai kani
tokomi mokolo mwa lelo kasi motuni ya biso ezali ete tango kani moto moyindo lokola kabwanaki na bomotoli ya ye na mailema ye na etindali ya ye ezalaki na ekeke kani kino mokolo mwa lelo po ete soko moto yebe epai ye abungelaki nde akoyeba epai esengeli azongela bongo soko moto yango abungaka epai kani mpe soko akozongo epai kani pamba te pasi oyo esi tolembi yango libobi oyo esi tolembi yango makanisi mpe bwani ekomi kokoma na sukali yango liwa yango ebemi boso bwa biso tokosuka epai kani tobungaki epai kani tozonga epai kani mpona kosikola bomoi na biso matondo mingi omoni ntango botuni biso motuna wana epesi biso esengo makasi ya koyanola kasi epesi biso pasi mpe mawa na motema na bato ya matoi mangongi bato oyo baza kosala bokasi te ya kososola mfumukusu mayazo te ya bango omoni chaque période eza na bato na yango chaque génération eza na bato na yango mpe na makambo na yango soki lelo tozolobela bana ya 70 ke comme bino basérie 7 bobimisi président ya jeune président wana aza jeune donc kobana na série 7 tina lelo président wana aza ya bino baye balekaki baza na série 30 babimisaka Mobutu basérie 10 babimisaki Kasavubu basérie 4 bango nde babimisaki Muze ozomona donc chaque génération il faut yebaka te kobanda période oti période eza biso bozo gérer temps na bino ndenge nini e bato bayebi bino mpe bazosala na bino nini bolanda biso na bokebi esengo na biso ya koyanola mpo biyano ezali yango na esengo na biso mawa na pasi na biso ezali mpo na bayeba kososola elingi koloba nini moto mwindu abebi mpe alongwe na botata mokeli na ye mokolo andimelaki mundele le 3 mai 1491 ntango Nzingankuru souverain roi ya royaume motema ya Afrique motema ya bayindo royaume Congo asinclinaki mpona kondima bateme ya mundele nde mokolo oyo bayindo bakoti na bowumbu babotoli bango bokonzi na bango mpe babotoli bango mabele na bango symbole ya kobotola bango mabele mindele bake kokabola yango na conférence de Berlin sans consentement ya mutu mwindu esika mpe mutu mwindu azala te ayoki kaka bandelo ebimeli ye plus tard wana tozwi déjà tozobalisa 491 na 1885 symbole ya mibale ye roi azwi kombo ya Joao I donc Jean Ier kombo ya Jean II président roi ya Portugal bakole ye donc ya komi siko lokola premier roi colonisé to esclavagisé yango wana bapesi ye kombo Jean Ier donc premier ye mutabandi ozomona sikoyo alors que Jean II kuna ye azalaki deuxième na royauté na kombo ya Jean Joao kuna na Portugal sikoyo ntango Jean Ier awawa Joao I Nzingankuru azozwa kombo wana soki vraiment ezalaki na égalité de force soki ezalaki mpenza na traité d'amitié kasi bosali échange ya bakombo mbele mpe roi ya Portugal alingaki azwa kombo ya Nzingankuru azwi yango te babandi kobenga ye akomi chrétien mais ntango yaki kososola sikoyo te christianisme ezalaki malheur mpo na ye azongi na bokoko babomi ye bazwi mwana na ye na baklasse totanga mundele akumisa Alfonso Mvemba Nzinga roi puissant roi chrétien a favorisé christianisme asali nyonso asalaki
malheur ya bayindo eye makasi. Moyindo azali susu mokonzi ya bomoi na ye te, mundele nde azokamba ye. Etumba wana yango wana oyo ntango nyongo esilaki nde mfumuki mbangu ayaki mpona koeklere biso bayindo, kozongisa biso na nzela, kozongisa biso na bomoto bwa biso, kozongisela biso botata mokeli na biso mpe bososoli na biso. Mawa na moto mwindu asosolaki mfumuki mbangu te, ndenge bana Israeli basosolaki Yesu te, ndenge pe libota ya Israeli baye kososola Moïse na retard. Na lolenge wana siko motuna ya mibale ezali ekosila lolenge kani. Omoni etumba oyo tozobunda lelo eza mpona likambo wana esila. Sikoyo ntango tozwi ba independance, ba président oyo tozwaki, président Kasavubu, président Mobutu, Mzee Kabila na actuel président de la République. Selon bilaka ya mfumuki mbangu ya 1921 pe 1944, alobi boye na mayebango bayeli mfumuki mbangu aye ko libere bayindo. Na Mbanza Nsanda azolimbola bongo na prophétie ya le 10 septembre na Mbanza Nsanda aye ko libere bayindo kolongola bango na bowumbu. 1944 asali prophétie ya ba président. Alobi pona 4e président. Alobi 3e président ko wumela te. Yango moni na l'an 2000. L'an 2000 lelo te o batu bazoloba alembongo asali boya zongisi boye. L'an 2000 wana tozana Mzee Kabila nazo limbola likambo ya 3e président akowumela te tosala ngele na présence ya Kondo Fredi Mulongo. Kimi ezala kuna esika ye azali po ye pa zonga mokili ya molimo. La veille ozomona wana tozokende sikoyo l'an 2000 Mzee Kabila azokokisa 3 ans depuis akoti na 2000 pardon na 7 tolobi prophétie wana sikoyo tango 3e président awumelite biso bato tozako sakola prophétie wana tolobi ke 3e président akowumela te wana président Mzee Kabila aza na bokonzi. Prophétie elobi biso tozwi mosala okende koteyaka bato botala bokeba 3e président kowumela te selon prophétie. Tozala mayele po tokota na 2e alternative ya prophétie wana nesongi ya nzela. Sikoyo 3e président wana pe awumeli te biso tosali na l'an 2000 2001 na mois de janvier babomi ye. Sikoyo yoko ya koyebisa ngai nesongi ya nzela que actuel président de la République asa 4e président te na kondimelo ata moke te pe na komona oyo kozana bonzambe te oyebi pa te eloko te. Quel que soit to bukaka o déplacaka bangomba na kotikala kondimela yo te. Osomona parce que ngai na simbaki prophétie ya mfumuki mbangu na tangaki yango avant président Kabila actuel Kabange akoma président de la République na tangi yango de vivant ya Mzee Kabila. Ozomona sikoyo e na yebisi batu zo eza chambre te eza lieu public. Ambassadeur itinérant Fredi Mulongo azala ambassadeur itinérant ya Mzee Kabila e na kati ya kobanga parce que nga nazoloba eza très na politique alobi tanga nazoloba ke 3e président kowumela te solo prophétie kobanga elobi sisa ye même ke bopesa ngai bande nakumba qui des droits pour éviter une mauvaise interprétation. Songa nzila tokupesa bandeko tango balanda malilingi wana bandeko epai polanda biso bozwa tango bana kolanda malilingi ye lolenge kani elikaka pesima yango moto na moto akamata bino mituna na motima na ye pe benga biso tokabola yango longoli yo mama likambo. Lokola bazali ba Pierre Mindele boyoka ki ba point oyo bango ba pesa ki mokonzi ya mboka. Pona nini? Boete soki aboyi makambo wana. Bato wana lokola bazali ko kamba bino. Po kozala confiance na ba pasteur, kozala confiance na ba diacre na ba évangéliste wana nyonso. Oyo bazali ba Pierre Mindele.
bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe peut-être aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi mpo ete bino ntango boyoka bokosepela po balukeli ye. Mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali 3e président ya république selon prophétie. 3e président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni biteni tokobomana na ntango molai. Prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona matali république du Congo et république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance. Soki bondimi mboka ekabwa na biteni biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu tokontinue bozoba kasi soki tolingi tolongwa na pasi bandeko tolamuka. Makanisi ya mokonzi baexploitaka mpe basalelaka yango. Mitambo eza ebele bapreuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi lokola tolobaki te ezali éveil patriotique religion na politique ekendeke nzela moko yango ntina bosangani na biso na ntongo ya lelo tata mama ezali nini ezali ete tososola mayema ezali koleka na kati na mboka na biso mpo na lobi eutaki koleka mpo na lelo mpe mpo na oyo ezali koya biso moko tokomilukela bolamu na biso toyeba nani azali koboma biso mpe nani oyo azali koluka pasi na biso. Le noir doit se réveiller. Le Congolais doit se réveiller. Et je vous dis que la cassette, il faudrait même la bande, me la donner pour que je donne au chef de l'État. Pour que lui-même voit, parce que les esprits mal intentionnés peuvent aller vous accuser en disant ils prônent la division. Parce que vous êtes dans l'esprit du chef de l'État qui met tout d'abord le Congolais au centre de tout intérêt. La guerre que le président mène, parce qu'il refuse d'être l'esclave de l'Occident. Il ne veut pas que notre richesse parte ailleurs. Il veut que nous-mêmes nous puissions forger notre avenir et notre richesse. Alors nous devons être conscients que nos enfants, si nous ne nous réveillons pas, même si nous-mêmes ne nous réveillons pas maintenant, ces enfants vont continuer à être esclaves des Occidentaux. Matondo mingi bande konangai bolandi bino moko bobikeli ulengi kanile kaka yakolobeza kapasi mingi kasi bilembo yango yewana benga biso tuna motuna ndesongi ansila longoni na bino to bikeli malilingi ko banga banzo mabino Matondo siko tango 4e président ye etumba to bundaki na 3e président potokota 2e alternative et raté parce que prophétie le but 3e akoumela te akei to komi na 4e président prophétie ezokoba koloba alobi siko ke na 4e président akozala lenge akozala calme na tango na ye akoya kokuta mokili
mboka na yiki na biteni kabwani akosangisa yango na tango na ye akozwa misolo ya ebele oyo akotongela lisusu mboka yango na tango na ye mutu na mutu akoretrouve ba origine na ye na tango na ye esclave akozala te ndeko na ngai omoni nga donc bitumba oyo bozomona ezolekela na télévision eza pona yango esengeli mutu mwindo azwa bososoli nango surtout congolais pona ekokisama parce que libération motuna otuni eza prévu na période ya 4e président osomona oyo mutu mwindo kobanda na Congo fazonga na bokonzi ne pe bokonzi ya mabele na ye il faut azala libre ingérence à la Belgique, ingérence à la communauté internationale. Alors, tout le monde va signer. Il y a des coquilles, il y a prophétie. Et nous avons regretté, soit homme de Dieu, se rallier na makambo parce que prophétie pour ne kokisama il faut utakaka na nzambe. Siko nzambe nini yo sambelaka. Ezala na christianisme. Ezala na islam, ezala na bouddhisme, ezala na religion bakoko nzambe nini yozo sambela oyozo koka kososola te ete prophétie ekokisamaka kaka logique normale ce que wuti na tata kele likolo na se siko ba prophétie ya mfumuki mbango tozotanga otozo limbola na période ya 4e président origine ya mbongo oyo mfumuki mbango alobelaki. Mais origine mbongo eza clair bomoni mindele baye na 2007 na période ya reine ya président Kabila 4e président mindele baye ko senga pardon to kata bino maboko to boma bino to kosa bino na soi-disant chrétienté to kosa bino na boye nyonso balobaki tango to kosa to kati maboko to kasi to kosi que tu es civilisé bino nzoka tu es détruire bino to kosi que to sangisa bino nzoka to kabola bino biteni to sala bino mabebele siko mabe wane kumba ba conséquences ebele o esali que lelo mutu mundo a se retrouver dans le néant na kati ya pasi ya kufeli ebele abungisi ebele abebi ebele mais faut dédommager King rather than giving. Au lieu de donner, nous avons avidement pillé l'Afrique. We greedily pillaged Africa, taking gold, silver, copper, diamonds, oil, and many things. Nous avons avidement pillé l'Afrique, prenant l'or, l'argent, le cuivre, les diamants, le pétrole et les autres richesses. We dehumanized Africans, calling them black ivory, perpetrating the evil of the transatlantic slave trade. Nous avons déshumanisé les Africains, les appelant des nègres et perpétuant les mal dans la traite négrière. Osomona siko origine ya mbongo kaka na période ya 4e président mbongo wana eza ya ebele ya plus moins 100 ans siko basosala nini pone simba te bazwi mosala ya kodiabolize na ye président Kabila na mfumukusu osomona oh non aza 4e président te oh non aza mwana muze te oh donc babandi kodiabolize ye makasi esiko ndenge eza boba matisi déjà carburant biloko matitalo baza ko bloquer côté ya mbongo ba médecin sans conscience bazo sala ba grève ba tebele ba komi kokota na esprit ya ba grève bazo bateke baza ko soutenir mundele oyo aza ko bebisa bango oyo boyi ko futa mbongo ya 100 ans osomona mais yo zo sala grève lelo pona mbala mususu $120 to 200 to $300 o bafuta kayo mozana motuka ya $5,000 mbongo wana ozwili wapi yozo yiba leta ozo boma meme musala leta bozo sala grève na ba hôpitaux mais bozo zo ba malade bokomisa bango ba client na bino
botonga ba centre na bino hôpital ya l'État ekufa likolo ya ba privé osomona et siko bozo sala ba grève bato bakufa davantage mais alors que na période donc ya grève bozo zwa bato musu bozo tinda na ba centre na bino quel mutema mabe ya ndenge hein président Kabila mabeni na sadi bino ba congolais. Comment bozo koka ko comprendre te que boza attaquer na ba mindele parce que bozu président ya Bilaka oyo na période na yefo ba futa bino mbongo église kimbangiste bande konanga réhabilitation sans dédommagement ezali la wapi na période ya 4e président bosali réhabilitation mfumu kimbango fausse réhabilitation parce que dédommagement est ça limité na période ya 4e président Moumba Kozalate a prêté des serments na cour constitutionnelle ya Mundela Yela Kibiso asilisi na bango aye na cour ancestrale le 20 décembre 2011 biso na mindele to silani communauté internationale bakoya te c'est normal ba président na bango bakoya te po eza suka makambo c'est la yaki le grand révolutionnaire Mugabe osomona et kaka na période yango français ndenge eza boye français ngala nango esilaki parce que bolingi komona te bozo préféré bochaka bambrema na kati ya mboka francophonie na 2012 liboso ya président ya France Hollande hein na palais du peuple na secrétaire général bayemba hymne ya Congo bayembi yango na 4 langues nationales omoni yango sikoyo mpona koloba ke Hollande nengo yeboye zwa français na yo kende nango mais bato bazo kokotanga te bato bazo préféré ko diaboliser président na bango ya Bilaka bozo ko komona ba signe wana teke zwa français na yo kende nango tika biso na minoko na biso eza valeur na biso si yango tozosenga na bandeko na biso ya opposition na ya majorité bandeko na biso ya société civile congolais ya tendance nyonso toza bato tovanda sika moko to raisonner mpona avenir na biso tokosama lisusu te toza koorganize conférence oyo tokopesa bino date na mikolo ezoya topesa bino date mpenza na mikolo ezoya mpe lisusu tosengi na eleko oyoyo botala bilembo ke mindele balingaka biso te ndeko Tshisekedi Tshilombo awuti kosala meeting na njili lokola bato bakufi te lokola apelisi moto te ke toyinana afingi te webi RFI ekufi RFI ekufi ceci comme elekelaki kuna te bazalaki te donc il faut bomona bango nyonso akoloba te parce que bango musala na bango balingaka tia désordre wana ba amplifier olie ba féliciter que notre moni ba congolais ba kena koyokana ba encourager koyokana wana non ba komi kutu kofinga ye collabo ale mbongo tout ça mais ba congolais oyo bazo collaborer na ba mindele po ba ko détruire mboka na bango baza ba collaboter bango nde suka yango no moni bandeko na ngai congolais na diaspora congolais na libanda ya mboka kozwa mandoki te po ya kodétruire mboka na yo kosala erreur wana te kokufela mbongo te kanisa bomoi ya bandeko na yo combien de fois te mutu mingi azwaki mandoki abomi bandeko na ye mpe lifuta eza nini na opesa bino exemple moko monene bacongolais anciens combattants pour l'intérêt ya Belgique babunda makasi bakoti na nzela Tanzanie l'air wana ezali Tanganyika du Nord ezalaki Tanganyika
babundi makasi baleki balaki mwero bakei batu wana récompense nini nanu babelge bapesa bango batu badefanda ndenge wana babotoli mabele ya Tanzanie na maboko ya Baalemand. Rwanda na Burundi obozomona lelo toza kondongwana na bango lelo bazotia biso benemi. Rwanda na Burundi mokolo oyo toko revendiquer droit na biso. Rwanda na Burundi ezali échange oyo esalemaki na 1945, donc après guerre à 40-45 biso tozwi île ya Zanzibar. Île ya Zanzibar donalo ba soda force publique bazwi île ya Zanzibar ezalaki sous contrôle ya Baalemand. Siko tango bango bazwi yango ekomi lokola ya bango. Sikoyo ba Belge po bakendeke ko administrer na Zanzibar eza musika nde basali échange na bango Rwanda na Burundi, donc ekomi Congo Belge, Rwanda, Burundi ndenge wana sikoyo bango ba nexe sikoyo Zanzibar na konti ya Tanzanie. Ozomona. Donc lifuta nini bafuta ba ancien combattant. Botalaka kombo ya Wenza Gambela wana. Maison combattant na cité des anciens combattants oyo Baudouin ayaki kotongisa. Matondo bazo ngwana. Mais bango moko ba Belge batongi port ya Anvers bomoni poto yana oke ko importer biloko na oke ko zo biloko na poto pono yana ngo il faut futa port ya Anvers faut futa douane na port ya Anvers mbongo batongeli port ya Anvers mbongo ya Congo mbongo ya guerre à 40-45 annexe deuxième partie ya munene ya palais royal à Bruxelles mbongo ya guerre 40-45 oler bakeko bombarder il y a Hiroshima pe Nagasaki. Alors baiboko za mbongo lelo je regrette ce qui makanisi na bino ezali po boya ko détruire Congo bokeba parce que na kombo ya nzambe ya bakoko milimo ya bakoko na biso bayebike mutu mwindo anyokwa mingi bakopesela bino yango tango te et en plus grave ezali libabe oyo bokozwa ndezo sala biso pasi bobo ya libabe boya to bundela mabele na biso tolonga etumba tozonga bakonzi ya mabele. Belgique a devoir biso mbongo na biso, Europe a devoir biso mbongo na biso po tozala ba milliardaire. Ezali blague te, ezali solo ba ebosali droit boya baye nyonso ba congolais boya to vanda to solo la ba politicien to solo la ba homme spirituel boya to solo la tendance nyonso tina niveau ya se boya to solo la poto tya likambo na mesa to solo la bomo na biso matondo mingi bandeko balandi epai nepai mobi molai mobembo molai to mosuki epai kani esika ye ya kobakisa lokola pilipili pe mungu ya maloba mabango ezali te epai na biso kasi bwania moto ya mahele akamata boyebi mpona bolamuli ya ye to mokuta mpona mbala ya nsima nimero ya litelemi to pe nimero ali affiché benga tuna motu ne kozanga te biano ngambo ya biso na bino Congo démocratique la muka butu elamu Mama Likambo.